Ila. Kaka pona ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko mboka ndi muteka ndi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Indi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Nous sommes là dans la province de Kwango. Il y a ceux-là qui nous ont appelés à Massimanimba, les enseignants de Massimanimba du côté de la province du Kwilu. Vous êtes nombreux. Un ami nous a appelés à partir de Banalia du côté de l'ex-province orientale. Vous êtes tellement nombreux. Tous vous réclamez l'installation des comités de résistance pacifique et citoyenne dans vos entités respectives. Je sais que bientôt toute une équipe sera déployée à travers les différentes provinces dans le cadre de l'installation de ces comités de résistance pacifique. Merci encore une fois de plus de votre fidélité. Ce soir, un seul titre au sommet, n'est-ce pas, de cette émission spéciale Lamouka, la rencontre tant attendue de Bruxelles, de tous les 5 leaders de la plateforme politique de l'opposition Lamouka, a bel et bien lieu maintenant, au moment où nous vous parlons. Tous les 5 leaders, bien que Moïse Katumbi n'est pas présent, mais il s'est fait représenter par 3 délégués. 3 délégués, je précise bien. Comme la rencontre, la réunion va se clôturer demain, il a promis que lui-même sera là. Mais tous sont là. Au moment où nous vous parlons, il y a la rencontre pour la requalification de l'accord de Genève. Bienvenue à cette émission et pour en parler, je ne suis pas seul. J'ai 2 intervenants, 2 invités, tous communicateurs de la Mouka à ma gauche. Nous avons l'habitué de cette émission spéciale, la Mouka Prince Epengue, qui est aussi porte-parole de Martin Fayoulou Madidi. Prince Epengue, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Merci. À ma droite, nous avons Maître Blanchard Mongomba. Il est cadre au sein du parti politique Nouvel Élan, dont Adolphe Mouzito est autorité morale. Maître Blanchard Mongomba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation, Bijoun. Merci beaucoup. Le décor est planté. J'ai 2 intervenants avec eux. Nous allons devoir décortiquer l'actualité autour de cette rencontre de leader de la Mouka au moment où nous parlons à Bruxelles. Vous le savez, l'émission est bilingue pour pouvoir atteindre toutes les couches de la République démocratique du Congo. Alors, mais je m'en vais tout d'abord du côté de la régie parce qu'il y a les combattants de la diaspora en Belgique, en France, un peu partout. Bref, au niveau de l'Union européenne qui revendique, qui réclame que chaque jour nous puissions balancer cet élément de la marche qui avait eu lieu le week-end dernier à Paris avec Martin Fayoulou et les meetings qu'il avait tenus à la place de la République. Donc je m'en vais du côté de la régie. Si mon ami Axel Bosseli est avec moi pour balancer cet élément et on me fait signe qu'on ne parle pas le même langage avec la technique, peut-être que tout au long de cette émission, nous allons revenir sur ces images-là tant réclamées par nos amis de la diaspora européenne. Et bien entendu, alors, Ndeko Prince Epengue, Lelo, Batu, Oyo Babane Koloba, Neti ba mauvaise langue, ba prophète de malheur, Yalamuka, Lelo Bakoki Kozalaka na ba misu na bango pona kolela soki to koloba ndengwa. Non, Yambo na pesimbote na bana ya Congo. Bato nyonso bakobunda pe bakoluka changement apesi bango mbote. Na lingite te émission oyo ekoma émission consacrée na ba réponse pour na baye bali na motema likundu baye bakoluka Lamouka etambola malamu te. Je comprends que Lamouka est commis sikawa la première plateforme politique. La plateforme Oyezali
ya liboso ya yambo na Congo. Plateforme politique ba kolinga mingi na ba Congolais. Na kolo ba sans perdre d'être contredit que Lamuka ezali na mitema ya plus de 70% ya ba Congolais. Ba ko se reconnaître na combat ya Martin Fayulu pe ya Lamuka. Réunion ya Lamuka tolobaki na bino eke ya la. Mais baye ba koloba ote eke zalate basali boy. Sikawa na uti komona mutomoka bengi ngai yobi ke ngai télé 50 na talaka yango te, RTNC na talaka yango te parce que ya ba chaîne ya lokuta, mais mutomoka benga bitala na télé 50 komona ba comité réunion ya Lamuka zali reporter pona tina ya ba agenda ya bato e ko kanate na koyebisa bana ya Congo ete maye kelika na télé 50 ya lokuta. Maye kelika na RTNCP ya lokuta, réunion ezali sikawa na Belgique. Président de la République élu Tata Mokonzi ya mboka Martin Fayulu azali na Belgique, sikawa ba ina hôtel ya monene ya Belgique et sikawa ba na réunion mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo ali na réunion sikawa mwana mboka Matungulu ali na réunion, mwana mboka Muzito ali na réunion, Mbusa Nyamwisi mabaya pe ba mosusu bali na réunion. Président Moïse Katumbi Kulutu na biso Katumbi akendaki na asengaki depuis mokolo alobi ete mwana na ye azali na collation de grade na Angleterre pour na titre ya graduat ako kende kotie longi po ete mwana akozwa diplôme donc esengeli akenda kotie longi na ye mais na pokwa ya lelo akolongwa Angleterre pour na kozonga na Belgique. Pe lobi lokola lobi ezali clôture ya réunion yiwana ye président Moïse Katumbi akoyala ye moko kasi lolenga kendeki atikaki bato misato po ete ba représenter na réunion yango donc tango to koloba réunion ya likuna na kati ya mboka banoko na Belgique ba leader la muka tu ba yali et puis na ngina yebisa bato ete philosophie ya guider la muka ya linini na ko répéter to koki kokufa biso nyos ngai na kei Blanchard accueilli, même un journaliste à émission au Kei au Koufi, la Mouka est tikara. Parce que la Mouka est un instrument à combat. La Mouka est comme cadre de résistance pacifique. La Mouka est souci à mototé. La Mouka est l'inde le col à Baïbi victoire peuple. Toko bunda lengenini, to misa victoire peuple. Au moni ANC, parti à Mandela na kata Afrique du Sud. Attends la Mouka est parti et comment une philosophie. Comment va maman, va papa, Mandela accueilli Mandela Koufi, mais ANC, Congrès national africain, Yangoana et Bunda, pour la cause d'Ambongwana, Nakatia, Afrique du Sud, Afrique anglaise. Donc, Wande l'accepte, la Mouka Lelo, Tokoko, peu importe ce solution que Zakuna, peuple, la Mouka est comme il y a peuple. Peuple à cause de la Lamuka a boto la pouvoir, a zongi saïna ba droit naie pour peuple à boy humiliation. Donc la Lamuka continue, les réunions zali to cause la bakout na biso bango tout balobé te ton associé à pays. To keina ma pronomi. Peuple a sali confiance dans la Lamuka. Peuple a liso baté. Cash et à la kiwana. FCC et à la kiwana. Candidat Mike plateforme Mike à la kiwana. Mais pour l'année du peuple a pesé confiance dans la Mouka. Tu peux décevoir le peuple. En tout cas, c'est que je sache quoi qui arrive. Mboule bete betate, moye bime bimate, boutoué quitte, la Mouka éthique a toujours un ciment, il y a combat pour libérer le peuple. Pour être volontaire à peuple et à la respecter. Croyez-moi que Martin Fayulu a abandonné le combat au thé. Si on a abandonné le combat, il a abandonné le peuple. Ok, il y a un commandant du peuple. Donc, réunion que ça, Masikawa, Nakati à Belgique, lobby réunion à Mimbalé qui est là, peuple Bokoyoka suite, il y a réunion en gros, déclaration finale qui est là, Bokoyoka, parce que l'objectif n'a pas de continuité dans la lutte, parce que la lutte ne fait que commencer. Résistance pacifique ne fait que commencer. Il y a un autre qui a été, Bako Benga na Inikin, Naïsta, Bako Benga na Ipen, Bako Benga na Kingasani, Bako Benga na Équateur, Bandundu, Bako Congo, Bako Benga na province orientale, Bako Benga na Katanga, Maniema, partout, Kivu, Kolobaku Dute, Équateur, Kassal, pour na Koloba été. Tolingi victoire na biso yibamate. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, nous préférons disparaître que de voir dans ce pays un président nommé par un soi-disant ancien président et que celui-là puisse
nous diriger. Ça, nous n'accepterons pas. Donc on dit ma humiliation, sauf humiliation au Kabila, ça a imposé biso moto ya lingi alors que biso to ponaki moto yawana te. Alors Maître Blanchard Mongomba, leader Nabino Martin Fayulu m'a dit Korda qui interview moko na média moko étranger, il y a Mindele, il y a Bapaya, na malobanaye alobi était azana est prêt, ce qui a la même autour d'une même table avec Ndeko Félix Tshisekedi pour na ko solo la na Italie intérêt il y a peuple congolais, na intérêt il y a peuple congolais. Comment yo okokiko interpréter Maloba Oyo ya leader Nabino Martin Fayulu Madidi? Merci mingi ndeko Bijunjonji na sengi bolimbisi na ba congolais ba monaki ngai te mwa mikolo mileki ebele ba mitungi samaki mingi kasi boyebi tozali na kati na ekolo na biso mwa makambo ezali ebele il fallait koluka ko résoudre yango toujours na cadre ya intérêt ya population ya peuple oyo azali koluka ko revendiquer toujours ba droit na e oyo yibamaki yango moni mwa mikolo eleki tozalaki te yango na ko profiter ko pesa bana ya kalamu nyonso baza ko landa biso ngayo mbote bana ya Kinshasa nyonso bana ya diaspora nyonso pe partout sur toute l'étendue ya république ba bazali ko landa biso na pesi bango mbote mingi. Mais nakanisi pe na lingina rappeler bango a été avant de monter na plateau auto tout cela na mwana mboka Adolphe Mozito moko ya ba 5 leaders au bazali na moment au tozali ko solo la na kati na réunion na cadre ya ba leader na biso ya la moka pona ko tala lolenge nini esengeli to kumba bitumba na biso alobi ayebisaki bino le 29 septembre été biso bango ba leader ba ko trahir bino te mais bino peuple bo trahir bango te lingi ko lo bani ne lingi ko lo ba été bitumba charge au bo pesi mona mboka Martin Fayulu pe bango ba leader o bazali tout autour na ye boye ba été bango ba ko abandonner yango te yango wana lobi bino peuple bo abandonner bango te pamba te soki bazali wana soki bazali koko ba ko bunda bitumba ezali pona bien-être na bino peuple pona intérêt na bino peuple congolais yango na lingaki ko komiser la bino message wana ya ba leader na biso oyo ba transmettre ba sengete to komiser la bino yango alors pona kozonga na motuna na ondeko Bijunjonji nakanisi ete mwana mboka Martin Fayulu tango abengamaki le soldat du peuple ezalaki ye moko te moto ami pesaki kombo wana pe lelo oyo peuple ye moko akomisie le commandant du peuple ayebi pona nini akomisie apesaki ye kombo wana ezali solo pona kolakisa ete bitumba eye mwana mboka Martin Fayulu azali kobunda elongo na ba ninga tope ba bazali kotambola na elongo ba leader na biso ezali pona mabumu na bangote ezali pona mabota na bangote ezali pona ba parti politique to ba regroupement na bangote mais ezali pona yo mwana ya Congo ezali pona biso peuple congolais parce que tozali koluka kotala lo lenge nini esengeli to bongisa bozalisi le bien-être na biso pamba tende ko Kabila pendant 18 ans azwaki biso en otage par rapport ya lo lenge na biso ya kobikela pe bango ba leader na biso balobaki ete ba ko bunda pona intérêt na bino peuple congolais yango wana tango azali koloba ete soki aesengeli afanda mesa moko na ndeko mususu wana outi président IDPS otangi kombo pona intérêt na yo peuple congolais akosala yango parce que peuple congolais alobi ete yazali le commandant du peuple soki peuple apesi mission alobi quel que soit Motema Mabe, quelle que soit l'injustice, quelle que soit imposition ya Kabila alingi ko imposer le lenge na ya mabe ya kofandisa politique na ekolo Congo mais na bandi ete yo en tant que commandant kende bitumba wana mona e face à face alobi akokende pamba te peuple abengaki commandant parce que commandant ata soki balobi et pas ozali kokende ko bunda bitumba wana ba mine ezali ko bimana se ya mabele puisque aza commandant puisque aza na charge ya ko libérer un territoire awa en l'occurrence peuple congolais ya ko hésiter te ya kokende parce que na kati na ba échange wana un souci to pe intérêt ezali ko préserver o ezali besoin o ezali demande ya peuple congolais congolais awa ezali nini ezali discours oyo ya vérité des urnes au moni tant to saki ko lo ba mambu ya vérité des urnes basusu na kende mosika te bandeko na biso ya kashi balobaki non bandeko wana babandi liboma bandeko wana toyembaka nzembo wana na papa Etienne Tshisekedi pe sila kaka kaboy mais je suis très content lelo ya komona bandeko na biso ba combattant na mikolo yuti koleka lobi elekaki kuna na 10e rue na
effigie ya mwana mboka Martin Fayulu balobi mwana mboka yaka o récupérer masolo na yo. C'est justement pour la kolakisa que soki o matili kolo ya nzete pona obunda na makako yeba ete yoko kwea na mabele pe makako akotika la likolo okoluka oya kobenga bandeke bosusu baya ko soutenir yo na bitumba na meyeba ete ndeka ozala na kilo ya kotombola oli susu te po azonisa oli kolo ya nzete wana ezali sagesse ya bakoko na biso elingi koloba nini tango tolobaki mambo ya vérité des urnes bandeko baboyaki ko comprendre biso na motema mabe na motema likundu. Pourquoi? Parce que e bénéficier na bango fraude lokuta moyibi ya maponami e bénéficier na bandeko ya cash. Mais lelo oyo ndeko Kabila asali oyo nyonso to asali, c'est vrai. Peut-être en complicité parce que tozali koloba ete soki ezalaki kaka pona kanyaka peut-être bandeko na biso ya IDPS na Kinshasa balingai bazo ata voix moko mais bazui ata voix moko te ata ko tomoni bandeko mosusu babimi na ba etando iki alobi ngana kangaki photo mais ato kangaki photo wana ozwa photo kangaki na wana sima mais oki voter moto mosusu prouver biso que bulletin o eza na urne eza effectivement oyo kangaki photo. Azana difficulté to mona ki na bitando ike mosusu nenge bandeko wana jekoko abeti monoko azangi réponse ya kopesa ezali kotalisa ye que bana ya Congo bazo comprendre lelo ete ba accord oyo ndeko na biso Tshisekedi asalaki na ndeko Kabila pona kopesa e majorité parlementaire yango wana ezali kokokisama yango tango ba combattant ba kiti na balabala pona kosenga vérité des urnes ba comprendre lelo ete bitumba vérité des urnes au mona mboka Martin Fayulu na Adolphe Mozito Jean-Pierre Bemba Freddy Matungulu pende konabiso Moïse Katumbi Chapo bazali ko bunda ezali pona bango tenenge na lobaki na introduction na ngai ezali pona ba parti pe mabumuto mabota na bango te ezali pona biso pona yo peuple congolais tala lelo oyo maimaleki na kat na IDPS ezali en normal tokoki ko soutenir yango te mais to comprendre que bandeko na biso ya IDPS ba combattant surtout ba zongi na raison ba comprendre que non il faut to soutenir bitumba oyo ya peuple et c'est ngel to soutenir bitumba oyo ya vérité des urnes yango tango ba comprendre yango bango moto basali mbela na mwana mboka Martin Fayulu peut-être akokai kopesa bino ba détail nyonso to wana te pamba te etando ikeza kama makambo ya ngonga ba ebisie balobi to comprendre ndenge bolobaka tango nyonso ndeko epenge ndeko Blanchard ba communicateur tu ala muka balobaka ete bitumba oyo ezali po bo sauver ndeko Tshisekedi na kati na monoko ya ngando oyo ezali bandeko na biso ya FCC to comprendre que ezalaki pamba te tala lelo oyo et pas to se retrouver boya bo sauver biso yango moni mona mboka Martin Fayulu alobi soki esengeli na yana fanda autour ya table pona sauver ndeko na ngai na kati na libulu wana ngana ko sauver parce que na moni ye a comprendre ki te nenge tolobaka tango nyonso ete lisumu yazali kaka bénéficiaire ya o mabe salami mais le vrai problème ce n'est pas forcément Tshisekedi ce n'est pas yemoto azali à la base ezali ndeko Kabila na ndeko nanga yango tango mwana mboka Martin Fayulu alobi yango ezali pona intérêt ya peuple congolais ndeko Tshisekedi azali fils biologique, il y a père idéologique, il y a Martin Fayulu Madidi Etienne Tshisekedi. Et lelo oyo, na cadre ya idéologie, na cadre ya lutte, il y a combat, oyo ya sali pene ya papa Etienne Tshisekedi. Ce qui est sengeli ba fanda pour sauver to zonga na nzela ya solo, to préserver état de droit, to préserver démocratie au papa Etienne Tshisekedi a bundelaki et ben mon mboka Martin Fayulu a ko hésité te a ko ya ko fanda na justement pour être tozongi samboka na biso na ba norme na suki sawana ndeko bijunjonji lelo makambo tozali koloba peut-être tunga motuna na teme na fongoli parenthèse mais tozali kolobela fraude na niveau ya Sénat corruption tout ça c'est vrai que bandeko na biso ya IDPS bazali pe na part na bango la responsabilité nenge bazali koloba ndeko Kabund akotisi ngana lobaki na émission mosusu elekaki a été ndeko Kabund esengeli a démissionné ba combattant boy bisa ndeko Kabund a démissionné pamba te eloko bozali koloba lelo a elibino ba kombo ya bato oyo bomona te boyebite bato wana bazali na idéologie ya lutte te bakei ko voter bakei ko pesa ba kombo na bato mosusu quel que soit le mot d'ordre quel que soit accord nenge signama ki moto azana lutte lokola ndeko Epenge lokola ndeko Martin Fayulu biso oyo to bundi bitumba na ndeko papa Etienne Tshisekedi jamais okoki kokende ko pesa
ça moto oyo pendant 18 ans ba fandi sibiso na kati na misère na kati na violation ba droit de l'homme opesa ye ba voix pambate a boyoka na kibongo omoni ete ndeko Kabunda sengela ki a démissionné mais le vrai problème ezali bande ko na biso ya FCC et sengeli biso nyonso totelema to barenzela parce que tozo comprendre peut-être tes démarches bande ko na biso ya FCC balingi bazo majorité parlementaire na niveau ya Sénat pe na niveau ya Assemblée nationale pour être baya oyo bande ko ba combattant pe bande ko ba conseiller même yande ko Félix Tshisekedi il faut ba comprendre mais tozali ko ba siko parce que oyo tozo ba siko ça pour intérêt à Congo balingi baya ba la motion topé bakende bafungola action moko pénale contre ndeko Tshisekedi na niveau ya cour constitutionnelle ba évincer ba ko ici ceux qui ba ko ici ba organiser ma ponami na 90 jours pour être candidat parce que ceux qui ba organiser ma ponami na moment na eloko nini ko leka ndeko Bijunzonzi ndeko Joseph Kabila ozana possibilité ya kozonga lisusu candidat ce qui a zongi candidat beaucoup pekisa était parce que wana to koti na cadre mosusu maponami ya sika pe constitution et pe ndingi sa ya kozonga omoni était logique ya bande konapso ya FCC ezali esika wana yango bon intérêt à Congo esengeli to fongola miso esengeli to yé ba ete bitumba o la muka ezali kokunda nde yango wana prince penge ata jusque là ndengo lobi réunion izo salema bon oyebaki déjà moi ba nungu wana ensemble bande ko pesa y position que bango bandimi ko tikala na opposition ndeko Fayulu alobi non on va poursuivre cette lutte là la vérité des urnes au cas où divergence wana et continuer to et persister makambo ko suka ndenge nini pona survie to na pona continuité ya plateforme la muka par rapport à la réqualification, il y a accord à Genève au bazo Salana Tango. Merci Ndeko. Nalingi ko souligner les moments très importants. Comment na la muka loko la nzungute oyo peuple ali na kati. Non. La muka et ali étiquette to et loko peuple asimbi pona kobunda. Ponzungu peut-être nzungu abasenzi ne bakolobaka soki panzani okoloba ete peuple pas pour panzana. Non. La muka ezali identité où le peuple a utilisé pour mener combat. Je vous dis lelo moto nyonso akoluka mbeba pe koboma la muka peuple a se redresser contre ye. Ça c'est une évidence. Biso to ali ba toana cité. Yo mtovanda kama moka na climatiser, biso toana cité. Toko mona isikata ndoko tambola lolenge batu balobi que résistance pacifique ezali avant tout devoir moko moral. D'ailleurs je peux vous dire que bastal nanzam mende sengeli batu alboso bazala ba résistant pacifique parce que ce qui tricherie oyo salami maye masalami na mboko oyo ce qui bastal nanzambe ba valiser yango ba pesi bénédiction yango lobby to komona ba homosexuel ma bala homosexuel basi na basi bako balana mibali na mibali bako balana na ba l'église na biso pe bato bandimi yango parce que tout commence par les mensonges, tout commence par la tricherie. Un mensonge petit soit-il est un mensonge et il faut l'arrêter. Combat il y a la muka lelo ezali combat il y a moralité. Tu sais que awa été ba professeur d'université, ba enseignant na maternelle comme en école primaire, ba lobi tokomi ko toka mingi, tokomi ko toka mingi, tokomi na problème moral pour na kokanga mwana wa ko tricher na classe. O tielo boko na mwana ko tricher tango examen, mwana tombole miso likola bi professeur. Yo ko mona sengai tu as triché dans la classe, tu as la licolo dans la professeur tu as la licolo, abi licolo nini, abi Félix a licolo. Il y a comme kuna olengeni. C'est pas la tricherie. Alors, bote kabana, ba tricher dans la classe. Parce que quand présidentiel de la classe, Félix est passé par là pour nous comme président. Et bien moi ce qui est le numéro 1 du pays passe par la tricherie. Bon moi nous allons
6e, à la première année. C'est au Kosa, moi, on a premier graduat qui est la 2e. Est-ce que c'est ça, modèle autolingué en Mboka Yangwana? Question, yo ko répondre peut-être yom de côté la guetta moyenne. Na ko bandeko. Na lobi tango maye otuni awete Martin Fayulu m'a dit tata mo konzambo ka lobete je n'ai pas de problème ya ko vanda nande konangai Félix. Mais combien de fois et dans quelle langue voulez-vous que Martin Fayulu vous parle? Alors voilà binete Félix ali mongunda nangai te. Et ali nde konangai. Et ali petit frère nangai. Mais likama asali c'est que andimi koli anandoki. Sika wamoni ndoki siko bloque si ndoka ngali aye. Donc yangwa lobi boy était na kovanda esika wana ndeko na wapona ko solola. Mais parce que toute guerre depuis la nuit des temps bitumba nyoso ba la guerre même armée, même la guerre politique si vous voulez et soukara toujours bovandi bobi bala face à face. Yangwa to loba kité. Ngai na mettre ngoto ebisote. Toko libérer Félix na manzaka yandeko Kabila après ce que tu as kosambisa ye le lenga yewande nani quoi Charles de Gaulle à Salaka. Premièrement de Gaulle batonyo surtout balobia France babattre biso tolembi na biso to loko que simba de Gaulle abi jamais asa que soit un simple caporal accueilli en Angleterre abi résistance to résister. Donc on dit humiliation dans la phase Charles de Gaulle à Lubaka. Paris suyé, Paris humilié, mais Paris libéré. C'est comme ça. Les Congolais qui sont humiliés, suyés, il y en a qui meurent à cause de la déception. Et ça, tu vas bélir pour l'élection. Tu vas quand même à l'hôpital. Tu vas koufi. Tu vas bélir l'estomac. Papa moko abenga na sasa awa abimi baba likolo ya discussion pe kanda ke gola na tonga la muki boya ko lo basute kaka pona mapono mi ananga o ya on a ko yebisa aussi dans un pays sérieux nanga serait en prison en ce moment. Est-ce que tu te rends compte que bato abimi na moi na butu tout ça basta l'immense pona ko changement et puis nanga se réveille à fabriquer des résultats pe abimi avec 1 kilo d'acier nanga confus média à la télé. Batunye ba résultat aux UA pas ba journaliste on a vu ba résultat wana on a publié à Fayulu na Félix na clé ISB. Il s'en fout de tout le monde. Et batu ba intellectuel ba ba cravate à Milaï ba o ba ko kenda na mituka ba ko ba tambongo ba tamayele ba tiki na ngalo ba bêtise wana fongo mnoko na ba bêtise était j'ai publié les résultats qui proviennent d'une clé plutôt ISB. Mais qui ne sait pas que la loi interdit que ma résultat est où tu as la clé USB. Que comme ma vote électronique, n'a pas habité. Il y a un monarque nganga maele corner wasenda moko ya bazuza ku concernant le BT et sengela kibiso bato ya maele bato ya ku to envoyer nanga to lo banaye awa na ku concernel ba résultat o ekelekate yo sali compilation te o sali déploiement te boni yo ko publier ba résultat awa. Maître ni quoi ebisio awa mbiso nyoso to ali ba parents presque pe na ali parents moi na ya na bulletin na sukambula bulletin wana cours moko te zali répertorié mathématiques réalité français réalité biochimie réalité plutôt biologie réalité ba science tout boye bi batanga na classe réalité kaka na suka na bulletin wana ba lobio 70%. Mais papa ko mituna mais moi na ngazi 70%. Azali fort na cours nini pas ali faible na cours nini pour natanga kolika na classe okuna asa effort ici kazali faible to yebite na Katanga na Kasai Félix azali combien na Bandu na Bakongo Fayulu azali combien to yebite nanga ika kaboye 7 millions de voix. Et nous les Congolais comme les idiots nous disons n'a pas publié le résultat, c'est la CNI qui est l'organe compétent à publier les résultats. Mais la CNI est comme un organe comme mystico-religieux ou bien. Donc pour vous dire que ndeko matin faire lobete akobana na azali ce qui va le avoir na Félix c'est pour na kosola makabelika ki akobana na ye mais pour l'unique et c'est l'objectif yakoyebi ça monsieur tu n'as pas gagné les preuves sont là et ça place na hauteur to ko zwa moto mayema sana na lokola modèle était et bon soki siko to tiki makambo boy élection que ya na 2023
Pour balobi l'appétit vient en mangeant. Félix Azui il a goût à tricherie. A triché en 2023. Peuple a connu Montesu par exemple en 2023 pour se pengayer. Ndeko yaye. Tout Montesu soit des pesaye. Félix Azui goût à ça à organiser tricherie. Beaucoup de choses ni tous les laïcs. Non non. Quand le mal arrive na mon ninga na yo. Telemela yango kuna et c'est comme mon ninga na yo. Pour moi comme mususu et que comme pas na yo. Ouais ba français ba lobaka nini. Ah il va ko ba juif. Wa les ba juif ya biso ba français te. Ba américain ba bibo ça c'est encore des juifs. Ba italien ba lobby, ba anglais ba lobby ce sont des juifs qui l'ont été de tuer. Et ça bisoté. Maintenant ba si ba juif à l'andibe ba français. Même les Italiens, ils sont alliés à liquider les gens. Barry, c'est peu, ils sont alliés à côté de l'Ibangokuna. Quand l'injustice commence par votre voisin, quand la tricherie commence par votre voisin, Bunda tchaye le boko, bolonga yango batomi balé. Mais ce que le bœuf est moninga et talingate et que comme là-haut. Voilà pourquoi nous disons c'est un devoir moral d'arrêter cette tricherie. Kabila, par ses coups d'État, a corrompu la moralité public et demain c'est la référence absolue. N'a comme député par la tricherie. Et le connu ne peut pas exprimer dans la député ou la tricherie. Parce que la député va nommer biso ko nommer. Et le connu ne peut pas tirer par le sénateur le kuta. Yango monaki le na ko chuté député à IDPS monsieur Géry. Le na top Congo a lobby Kabunde atika hypocrisie. Kabunde atika hypocrisie parce que Kabunda, le ministre de député provincial IDPS et provincial IDPS, tu voté, le sénateur IDPS, tu voté. Mais tout le monde a même une liste, moi tu as la liste, azali membre ya IDPS. Mais le but commissaire, sénateur comme ça sénateur. Et ça la carte. Alors bon moi tu as appelé ça Kabunda nini. Pour na Kabunda a imposé biso ba député IDPS, tu voté sénateur. Moi tu as nesika outil tu éviter. Bato babunda 25 ans 35 ans na IDPS bayali otie bango pembeni yo ke komema mutu moko ya libanda certainement que mutu wana kina bongo po kabunda ndi mazala wana alobi moto abomi IDPS ali Kabunda alobi Kabunda atika hypocrisie et puis ye moto ali boso Kabunda azui courage ya ko ça va combattre bon marché parce que marche on a dit wana Kabunda mutapesa ordre donc yango to koloba ete lelo Félix Kabunda Kameri, bazali mal placé pour nous repasser à battre les leçons morales, pour nous t'apprendre à député parce que bango merci. Baouti na tricherie ndeko nangayi. On a plus de 12 minutes. Non 6 minutes. Soko tuni bato chrono ba koyebisa yo. On a plus de 12 minutes. Alors maître Blanchard to suksi na yo lelo au regard ya ba makambu nyonso ndenge ezoleka. Ba musu bazo benga ngo imbroglio, ba musu bazo benga makambu na ebite ba mo mususu nini. Assurance nini obino bozanango lamuka pour na kokende tik obtenir gain de cause pe message nini okoki kopesa comme garantie et pas une bande ko nyonso o bazolanda bino sima ya lamuka pour na lutte ya vérité des urnes boza ko continuer nango po mituna nezotuna ma mikolonyos. Assurance ya liboso ezali peuple congolais oyo azali ko soutenir bitumba ya lamuka pe mwana mboka Martin Fayulu sur toute l'étendue ya République omoni ngai nazwaka ndakisa oyo mwana mboka Félix Tshisekedi tango akendeki na Congo Brazzaville batuniye motuna eloko nini mwana mboka Martin Fayulu azali koloba eta 62% mais yo azali koloba nini ya lobi soki ya solo azwaki 62% tolingai to mona ba congolais na balabala kolanda e pona kotalisa solo ete bazali na simana ye et tango mwana mboka Martin Fayulu na ba leader nyonso tu ya lamuka ba sengaki le 2 février to kuta na biso nyonso na espace oyo to bengi ya Sainte-Thérèse pona a communiquer na peuple congolais. Tout le monde qui va communicateur est belé à cash awa misusu ba betisa biso mondenge nenge balobaka gazon na ba etando ike pona koloba ete peuple akolanda bino te bokozala bino moko liboso ya ba caméra na bino bandeko na yo ba pandisango ba yebi na kotanga ba kombo a te pona osala publicité na bango te mais tango to koma na espace Sainte-Thérèse wana bato ya liboso ba bandaki ko baluka ezalaki kaka bango
ote bato oyo moni bosali meeting na bino gaz ebetami te masasi ebetami te mais est-ce que biso toyaki awa pona kofinga bato toyaki awa pona kosenga masasi ebetama to toyaki pona kosolola na peuple amona leader na ye les soldats du peuple oyo ye moko akomisi le commandant du peuple apesa ye démarche nini esengeli atambola pona korécupérer pouvoir na ye basusu balobi non esuki kaka awa bokosala lisusu eloko te tokei na est bomoni na Butembo na Beni na Goma touti est tokei Congo Bandundu les grands Bandundu tokei Congo central lobi awa bomoni Europe ndenge nini ebouger ezali pona olakisa que assurance ya monene o tozali nango ezali peuple ezali misolote ezali ndeko Kabila oyo apesaka anomaka bato te parce que akotikala jamais konomé na camp oyo ezali ya lamuka parce que lamuka ezali nde peuple moto azali souverain peuple moto azali mokonzi na biso mokonzi ezali Kabila te lokola basusu bazali ko dépendre na ndeko Kabila po anomaka bango kino na ba sénateur ti na niveau provincial azali kopesa ba ordre biso ezali peuple ya mibale tokotalisa peuple que biso bitumba oyo tozali kosala tozali kobunda ezali bino nde botindi biso bino peuple nde bopesi biso etinda wana yango na kati na etinda wana pona tolonga yango ezali magie te ezali oyo bino bolakisi biso nini bolobi bocha liboso oyo ezali intérêt na biso bino peuple ezali nini ezali justement ko récupérer pouvoir na bino pe tozali koloba awa ete pouvoir na bino ezali mosika te totalisaki bino ete parmi na kati ya lutte ya résistance pacifique ba option to ba stratégie ezalaki na kati entre autres ezalaki ko saisir ba instance o ezali ya na niveau africain to saisissaki commission africaine à droits de l'homme na niveau ya libanda bomoni na Genève mona mboka Martin Fayulu akutana ki na comité à droits de l'homme pe lelo oyo bazali ko kutana na ba leader nyonso tout lobby ba ko clôturer ba assise na bango dimanche akoyambama na États-Unis et pas wapi na New York il faut akutana na bandeko ya ba département d'état pona kotala ba mécanisme nini oyo ya droit de l'homme ezalaki violé par ndeko Kabila na ndeko nanga ndenge nini faut réparer yango po ete bazongisa yo peuple na ba droit na yo ezali bitumba oyo okoki ko perdre espoir te peuple congolais ezali bitumba oyo yo peuple congolais il faut ozala fier na yango pamba te lelo oyo tala bandeko na biso ya cash bakomi lelo oyo na espoir moko ezali nini ezali ndeko ya lamuka Martin Fayulu boya ko libérer biso parce que ba comprendre que ndeko Kabila azali na démarche moko oyo apesaki bango na gauche abombeli bango droite yango wana auti ko sala bango deuxième acte parce que acte ya liboso ezalaki ta ndeko Tshisekedi akendeki na Namibie a promettre bato lobita on azozonga Kinshasa na nommer formateur informateur. Alobi Bolimbisi, Obongisi ngai alobi dazo ya konome informateur. Akomi ana kisasa ndeko Nemi, ndeko Atundu, ndeko Kabila ese ombo kende boloba. Avant même atinda bango ye moko ayeli na kati na ndako na tenia basoda. Ayise mais bilobela nini uti koloba na Namibie. Esengeli obongisa liloba wana olobaki. Atindi bandeko Atundu abinga na koloba tenga nazali mokonzi bino boloba bandeko Atundu balobi tolingi makambo ya informateur te esengeli ba nommer mbala moko informateur tomoni na mikolo eleki awa ndeko Kabund na ndeko Nemi bakomi nono bapesi injonction na ndeko Tshisekedi a nommer formateur toyoki lobi balobi batindi déjà comme boya formateur violation à constitution bataille liboso yango wana yami balé peut-être anomété oui anomété mais déjà basi ba pesi donc on a ce que ezali moi soni oh que non na prometa qui peuple qui na konomé informateur que quand même c'est un patriote ils a moi sonité pour peut-être pe akokobo ya na yipi ndeko Bijou Njonji omoni esengeli koyeba ete soki ezali na bato oyo bato saka mibeko te entre autres ezali ndeko na biso Félix Tshisekedi. La preuve à Kendeki na Genève a violé, a ignoré signature au yaye moko azwaki engagement ya monene. Constitution et lobby ceux qui posent na majorité té na niveau à parlement et sengel konomé informateur. Yé moko à reconnaître yango parce que biso ana la muka to yé na ba théorie to yé na ba disposition constitutionnelle nyonso pona ko démontrer té ezalaki exigence moko constitutionnelle.
ndeko na biso akomi na Namibia alobi non naza ko nommer informateur mais tango aye awa azui pression moke ndeko Kabila lokola latela ki etenia ba soda alobi non esengeli na violer na constitution mais na tosa moto a check nga na isika a violer constitution akei ko tosa o asali lelo oyo ndeko Kabila abeti bango mbata ya mibale accord et le baki il faut avoir majorité parlementaire nana niveau Sénat nana niveau assemblée de toutes les façons bandeko ba combattant au lieu botungisa ba député provinciaux na bino botu na ndeko Kabundu botu na ndeko bango nyonso ba cadre na bino na moni ndeko mosusu Augustin Kabuya lobino siège à PPRD babuki kuna ezali ba militaire à la muka mendeko Augustin Kabuya na moni abunga kama moketa ngo azali koloba abunga kama moke abosani ke batindaki ba militant na bango batambola bakende ko buka parce que bayoki somo ba militant ba bi fobola ba combattant bola ki sabiso accord bo signaki na Kabila lokola bakokai ko bondir yango te ba militant na kanda bake ko buka siège ya PPRD deuxième bataille abeti bango ndeko Tshisekedi akei ko violer lisusu constitution bon, parce que non na conclure c'est parce que c'est très important très important parce que message décision oyo ya communiqué au babimisi na réunion interinstitutionnelle na bango wana ezali violation systématique ya constitution ndeko Kabila to evitenga na mutuna soki na kati na accord wana ndeko Kabila na ndeko Tshisekedi bayokana kete basala biso je wana na nko a violé constitution encore pour évoluer le rôle de la majorité à télémélaire le voilà à continuer mais maître Nicolo Bialobakiawa et go Simbate ce balingeli eboul nelo ko wana poste que ezaki na réunion interinstitutionnelle président cour azaki wana cour constitutionnelle donc bako ko isayete po azaki yemo azaki na président cour constitutionnelle donc na ya okoya alors bazalaki na président Sénat bazalaki na ba président mususu président ou même ya bureau provisoire ya assemblée nationale bazalaki na président même ya Seni au monité que sikawana et puis balobi même que ezaya bandiango te prédécesseur na EP babane ko sa ba réunion interinstitutionnelle au moni politique au balobaka ezali rapidement maître Ngonge Sili sano ya ba enfant de cœur te ezalaka masolo ya ba sango na couvent te bande konyo so ba koki ko zala na balobi tozo simbisa moto yo touche ba koki ko zala ba yokani ke non to kangi minoko to tikae asimba moto azika yango wana tozali ko benda matoi ya ba combattant ba comprendre que ndeko Kabundu ba kende ko tuna bango accord ba signé ezalaki nini parce que ndeko epenya uti koloba ndeko aleki na top Congo ayeli bango Congo ya moto mosusu sénateur ba voter eli koloba nini basali na ba accord o ba yokanelaki yango wana communiqué déjà le président de la République akoki koya kobima na ba communiquer te pour na ko pesa ba injonction na ba institution a séparation à pouvoir wapi merci beaucoup Prince Pingi une minute pour Nabako merci beaucoup maître merci beaucoup le temps à la télévision c'est le temps une minute pour le numéro de contact rapidement non bazo benga mais par jour vous avez 2000 appels, donc chaque minute on a un appel. Non, en fait, tu sa deuxième numéro officiel, Ezoya, mais numéro est pour l'instant, 081 23 55 500, 081 23 55 500, bas combattant, plutôt bas résistant pacifique. Boye ba été bobo ngamaka déjà bo sala ka bagagnon déjà mais beaucoup na ko yana ba siège ya ba mambo ya lamuka po boye ba kozwa ba instruction de manière pacifique mais na ko sukande ko na likambo est très important parce que lobby confusé za ki na likambo ba lobby président Félix président ya IDPS Félix Tshisekedi azui mesirete moko mesirete moko c'est le temps alobio alongoli mokonzi ya Aneur Agence nationale des renseignements. Mais boni, yo longoli numéro 1. Et puis on remplacé par le numéro 2. Ah, yo le bête, baboma mingi, basala ba crime mingi, basala ma bébé mingi. Mais na numéro 1, na numéro 2. Ba na di banomaka bango, kaka Kabila. Okoza monta sikate. Encore une fois, Félix a négocié par Kabila. Papa,
longola to longola moi moke moto tsaye pembeni pour na tromper vigilance à peuple mais te remplacer Kalev kaka na moto yo kabilo noma pour na noma ko ya ye mokote distraction. Deuxièmement mesure wana bazu ya ko suspendre je dis bien annuler ba élection ya ba sénateur té à suspendre. Merci beaucoup. Merci ba beaucoup. sénateur ingo la installation sénateur ingo la sanini alingi ko se pesa ba combattant ba se calmer mais ba sénateur va fonctionner normalement de ko avec une vérité na comprendre yo. D'ici là portez-vous bien. Au revoir. O ina vérité boy po ani ndeko na ngai. Ila. Kaka pana ulanda. babisite ya kaka moko elengi ya kano elengi kitoko bomoko ya mboka bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki bana matadi bana bandundu Équateur Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka na Bela. eyindi na bomoko ya mboka Lanta bomoko ya mboka. bomoko ya mboka elengi kano